Linga kiyo mingi, Janina. Et ça la ange sengo son abi kenangina kutana na bino bandeko na biso ba téléspectateurs ya FM télévision surtout na cadre ya émission Le Peuple s'exprime o to betaka actualité ya mboka masolo ya mboka to betaka nyonso o ezoloba mapezo sala manangonga o na mboka na biso Congo to yebiango bien depuis le mercredi la semaine passée une semaine déjà gouvernement ya maman j'ai dit Toulouka et Bimaki déjà avec 54 membres au bazar composé pour que baeba kumba makambu au cours ya mandat ya Félix Tshisekedi deuxième mandat o ya Félix Tshisekedi mais sorti à gouvernement et bendisi bokabwani et kotisi makambo ebele et kotisi kobendana na entre ba membres ya union sacrée pour nani bongo jusqu'à l'heure une semaine déjà na ndambu et banina nuté mukoloni ni gouvernement wana ekozala investi toyoki entre autres que président il y a Assemblée nationale à Solola qui est le président de la République pour n'embêter que gouvernement et vous allez investir entre le 10 ou le 11 donc avant les 15 attendons voir tout moni ba député mususu kotombola mingongo kolobake ba province mususu eza représenté te est-ce que mutunyo sokaka ba province nyonso eza vraiment obligé qu'à la représenter où on a besoin de la méritocratie c'est aussi un autre problème de robeta masolo awa na sage nagi waza na plateau to robosa na te kobeta masolo ya elongi ya sika parmi bilongi ya sika oyeye na gouvernement ya maman j'ai dit Toulouka tozali na ministre ya finance oyo toyebi que misala eboti mbumande balobaka après avoir publié livre naye sur la réforme livre oyo autaki kosala baptême nango déjà kalamingité et puis réforme des finances publiques et de l'administration wana ezalaki écrit par Doudou Fwamba azalaki DGA ya Degerad sikoyo akomi ministre ya finance pour que à mettre en pratique oyo nyonso akomeli biso na kati ya livre wana tokotanga ngo siko de façon pratique par rapport ya musala o akorendre biso tokobeta pe sous masolo ya force du progrès ya mingezali bazana opération ya identification pona maponami o ezali koya tokobeta masolo lisusu ya ba rencontre na bango amical toyokaki babeta ki ndembo makambo ebele ezana kati ya force du progrès tokosolo lango na sage nagi o azana biso na plateau o nazo pesa déjà sage boye ibola et puis santé boni. Oui, merci maman Fifi na sepe koyamba na yo comme tous les jours donc oezanda kunangai vraiment toyaka wate po tozangi ndenge ya kokenda hier mais toyaka pona accueil tout d'abord place balobi que les peuples s'expriment pour yemoko mettre malua na ebelo komoko aloba que soki oleki na FMTC kozana na Congo te ozana na Kinshasa te donc vraiment merci mingi toyeka ndenge toyaka vraiment et ça lié sengo ya oyamba yo actualité eza ebele sorti à gouvernement oyamba ki on onde nini une semaine déjà depuis que gouvernement est mis en place il y a Kalabaye et ba misusu bazongi il y a Sikape babaki Sami et puis c'est ça 54 membres à gouvernement oyambi ya onde oui toyambi yango na sengo mingi parce que za président de la République n'a décidé hein. Donc tout moni ba zuipetan pour et bimandenge bimi donc ba tant les alina ba caprice ya ba individu misusu bazala kati ya sillage ou bien na kati ya ba responsable ebele pardon ya ba parti ou bazali na kati ya union sacrée nde bazala ki un peu ko sala ba caprice na bango ko benda mulai pona ko lula pele ki mingi ya ngomoni to zuita wana mais au finish président de la République a beti batonaye a décidé comme as président les garants de la nation a eu décision au gouvernement bima atala kini gauche ni droite mama Fifi foye ba na kati ya sortir gouvernement au po bima boy facha zu ba pression de gauche droite il y a
libanda tout comme ya kati mais comme azali mwana ya Lyon akotika la kaka Lyon yango a décidé ndingi wana gouvernement bima na kaniso moni bilongi pa sikezali o baza na expérience ya travail tout d'abord bazali bato ba maîtriser ba étude o basalaki po ba kota lokola to moni DG Doudou Fwamba o comme le ministre des finances aye aza elongi sika na kati ya gouvernement to moni pe maître Jacquemin o yazali VP ya intérieur donc tozana esengo mingi na façon oyo fati asali calcul pona ko répondre moi mukie na ba souci o ezalaki na kati ya ba combattant na kati ya ba force pour vraiment na okyo koloba ki a umeli mais abetika na mesa pour que gouvernement bima afin et sepeli si ba misusu te ba susu ba sepeli ba misusu ba sepeli te et loko zo kamu sape zo pesa pasi na zo ba misusu ba sepeli te baza ba membre ya union sacrée. Qu'est-ce qu'il fallait? Il faut oyebelo komoko na kati ya batu wana ba sepelite wana eza modèle na bango ba otikala pe o sepelate ba si ça peut sepela nyoso te parce que mama Fifi mutu lokola ndeko na biso kamere batu susi fo baza pe réticent na ba démarche mususu na ba caprice. Oui, il est le président de l'Assemblée nationale au baouti ko voter na façon ba voter ki wana mais comment okokipe ko kenena ba exigence moko exagérée ya ko senga 3 postes ministériels ou ezali ba ministère moko vraiment ezali ko appartenir na président de la République azo senga défense azo senga finance azo senga intérieur. Allez-y un peu comprendre makanisini yazana non kamere il faut probité morale pesa la kanakati na yata la place on a outil façon nazaki directeur à cabinet ya président de la République ba rendement ngezala kinini quelles sont ba qualifications ngana zwaki la fois passée et yambalo na koiko se comporter comment pona ye bandeni ni pona zonga ta na kati ya population lelo yozo corrompre ndé tozo mona ba corruption zo sala makati assemblée nationale peuple o ya kati assemblée nationale wana ba député biso to votaki bazui ba peut se voir comme président ya assemblée nationale mais na kati ya population zate. Et ça l'acharnement personnel non, il n'y a pas d'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement sauf que Nazali Koyebisa yo, il loko izali. Est-ce que c'est le seul ou a exigé qui va payer ou bien batumsou? Non, il y a aussi Jean-Pierre Bemba zoko exigé bongo. Pourquoi bozoko exiger aussi longtemps que binomi balé ba casier judiciaire na binoza malamti? Mais fati quand même na bonté na ye na ndenga mesana kovanda tout autour ya batu abendi bino albi boya bovanda bo sala bo si bozui mbongo bozui pe o bokanaki o bozako zanga alors so ba tio ministre transport zala na transport. Donc, on peut, s'il faut le dire, et on doit comprendre, babi, l'Assemblée nationale, par exemple, pétition, député a manié mappé baza silica que bango pe baza représenté soi-disant, mais au cas qui est ministre affaires sociales, il paraîtrait, à bazo kaniselaye, kaza ya katanga, or azakuna. Donc, c'est comme si Moutounion soit sépélité. Nous avons la même question. Les calculs politiques, c'est constitutionnel. Qui est réparti dans la loi électorale et autres. Qu'est-ce qui fait que Batouba Zalaka satisfait? Les lots qui dernière réunion, il y a une union sacrée, président Missouba Yete. Qu'est-ce qui fait que Batouba Zalaka a insatisfait dans sortir gouvernement? Pour exemple, moi, si je suis litonine. Premièrement, président Koutoufoua a bon moment comme union sacrée parce que il y a libanga na sa talon. Maman Fifi yeba na kati ya République démocratique du Congo toza plus de 450 ethnies. Donc so to bito répondre na batu nyonso po bazala satisfait c'est que totika. En plus Fati bazota batu par sentiment à province te. Ezali par compétence aussi parce que premier mandat au moni ndenge leki 2 ans na leka ki na ba caprice ya ne quoi bato peut perdre na bangwana kende zonga tout ça lelo oyo tozui mandat na biso tozui majorité na parlement na sénat tozo je crois tina ba bourgmestre alors balobi bacha ba compétent bino bozo ko exiger que il faut province nyoso ezala satisfait dans totika ba caprice exagéré ko simbate parce que
bato bazo souffrir ezali population ezali nombre ya bato wana moi poignée ya bato baza na kati ya gouvernement to bien na kati ya assemblée nationale. Vraiment ce qui compte c'est la compétence ndenge otu koloba. Moi je pense que c'est ce qui est important. Toti kana nous train ya bato ya maman Judith ya Tchaki déjà na rail et décollé tozo mona lelo ba acharnement personnel bato ba soulèvement par-ci par-là to éviter ezanini to yokaki depuis samedi passé bah personne vivant avec handicap batomboli mingongo balobi ministre wanate asali le côté quelque part batu balobi non ils manipulation ya batu kingani donc batu bazolinga. Moi je suis en train de vouloir koyeba batu bazolinga exactement nini qui veut quoi yango na lobi ke soki to landi caprice ya batu tout to kosala et l'autre côté tu quoi avancer te ceux qui manipulation ezali na bande ko na biso bazo vivre avec handicap mais ekoyeba nango RDC ba bomba ke l'autre côté ceux qui fati azali premier président oyo azui regard nae azongisi sima na ba personne o bazo vivre avec handicap ministère wana ezala ki te ba créer yango juste pona ko kotisa pe mutu nyonso tout a participé na gérance ya mboka mais ce n'est pas que baliba comme sango et comme lokola on monte que l'air batouana bande kona biso ba na handicap babandi ko combattre moko ya bango directement bazo combattre ba décision fati justement soki besoin ezali boko troubler ordre public te basala kanini bo sali ba memo na bino boyebi ba démarche ni boko ko sala pona ko atteindre place au voix na bino ko yokana. Ce n'est pas de cette manière né et loko wana et ko ba besoin na bino ko zala répondre oui eza moko ya ba action moko démocratique oyo ke na kata démocratie ba sala ka ko il faut ko se manifester mais il y a manifestation ezalaka elanda makana document après manifestation ezalaka memo ko pesa memo voilà batala revendication la bino zo ko situer wapi il faut les responsables ou bien les autorités bah répondre en gros de quelle manière. Ce n'est pas de cette façon il y a qu'au troubler ordre public Nenge et Salamaki dernièrement et c'est pas ça qui bisoté. Vraiment moi je me dis nayoka qui participe mawa si c'est une manipulation j'exhorte à cette personne là bati kapo ba tchaki batu na ba danger ba risque belé ba personne vivant avec handicap na ba risque moko o ezalaki vraiment bien. Parlons toujours na gouvernement et maman j'ai dit poto suki satoza na nomination parmi bato baye asika to monaki DGA il y a Gerard Doudou Fouamba avant ça avant toye ba nini oyo azali potoko yeba mingi na livre ou autaki koma la réforme sur l'administration publique, les finances et la réforme des finances et de l'administration publique oyo akoma ki batema livre nango ezalaki avant to kota na ba détail wana pour connaître mieux la personne to landana nous jouissance naye ya jour o ayoka ki ke aza parmi ba membres ya gouvernement ya maman Judith Tuluka. Je pense que sage nagia otukoloba la méritocratie doit primer parce que moi je pense que ceux qui muto osala bientôt on a ba calcul il y a ba province et autres telle personne tel autre par acharnement il y a pamba ça ne va pas nous faire avancer. On doit aller de l'avant. Gouvernement et si ebimaki topé ça quand même chance na ba baza wana pour que ba travailler totala qu'est-ce qu'ils vont nous amener na oya malamu na oya mabe bozo freiner bango scott ko avancer ndengenini to landana nous jouissance il y a ministre ya finance Doudou Fouamba et puis tokozonga pona kolobela livre oyo akomaki sur les finances publiques pardon et l'administration. Oui, Ezawana ministre ya finance Doudou Fouamba plein boye poani
Kolia na batu. Kolia na batu na kozala na batu malamu. Ayebi kovana na batu. Je n'ai jamais vu nomination ya ministre. Vraiment. Ya finance. Un monde fou. Un monde fou est comme le cola mutagande l'élection. Omoni limetende tonda kezaka ndenge Facha Bimayi président de la République bisengo wana ezalaki na 10e ri. Yango to moni pas DG Doudou Fwamba. Ba base tout ya force du progrès sans exception tozalaki na 10e ri. Pona nini na lobaki awake la main compatissante de DG Doudou Fwamba. Na lobaki yango na senga kika na même plateau nga binzambe baki c'est la DG. Longola place azali pese ya munene Fati tala makambo ya DG nzamba yoki bia yokite Facha yoki bia yokite lelo Facha yoki biso na comprendre que Facha alandaka FM TV vraiment na comprendre lelo Fati afinaka télécommande azui FM TV alandi ayoki lela oyo na ebisiye bandeko baleli bazebele mais biso pe to tie voir ndeko président de la République tala élément na yo place au PC eza bien a changer pe ba vie bandeko msusu mais PC ya mingi eleka oyo pour rendre ba vie ya bandeko msusu comme a stable lelo Facha yoki a pesi DG Doudou Fwamba place wana ya poste ministériel oyo mama Fifi na betolomo na kati ya ministre étant que ministre ya finance na cabinet na ye il faut azalo moins na 300 et quelques personnes. Mais na 300 et quelques personnes on a ndeko na biso ministre azalaki avaye Nicolas Kazadi a utilisé kaka 75 personnes pour notre compte IDPS. OK. Oh nous se tikalo na yemoko. Tala niveau ya motema malamu te na bandeko oyo. C'était un ministère il y a l'Octocobenga il y a parti il fallait qu'il va bénéficier moi. Parti normalement il fallait pas bénéficier nango. Ce n'est pas que président de la République a koya ko zwa baike azwa ba force du progrès azwa ba combattre de pesa bandonomé bango bazo pesa bango ba poste pour bango ba répondre na bandeko nyonso baza population. Si nous sommes la force du progrès nous sommes IDPS toute sa population. Les Facha pesibino za pobo sala tubo tia baninga so lokwa ndeko la biso ya jeunesse ndeko la biso Yves Bunkulu tia bimi wana so to lobi yebisa biso jeunesse ninyo ba se retrouver na kati ya ministère na yo zéro tout ça bo pesi biso pasi bo pesi pe Fachi pasi lelo ba kolobake Facha zo pouvoir à aider population ta aider batu babunda kite mais batu babunda kiti lelo bazana sanzete bazana molingo pe espoir na bango nyoso na DG Fwamba. Place motema ya Fati na ya ba combattant na di progrès elali tosi to yebisa ki Fati tala makambo ya Fwamba atali yango eze loko obomba te mama yango na yebite na ko sa même prière na katia ko sa la prière na nzambe ayoki kolela la biso micro s'il te plaît micro ezali nzambe ayoki yango esengo na ngai nzambe na yebisa oti na kenda 2 fois 3 fois te pas ndeko Fwamba mais na senga Facha tala et pas tali. Donc il mérite, il faut les dire, toujours le bête la listole à gouvernement et des compétences. S'il faut parler des compétences, on parle de la tête qui fonctionne. Donc je ne sais pas trop les juger par rapport à son travail. Déjà, Sozomo Lamuto a commis livre, donc on sait que le cerveau est autre. Laissez-moi vous ajouter, malgré la capture, hein, laissez-moi vous ajouter. Est-ce qu'il y a d'autres basali ba livre, ba comé lié? Il y a un signé, a signature na carte pour la que a comment qui livre mais contenu ya carte ya document oyo yemoko asali azana à présenter mais na ebité ndeko la biso o aza ministre excellence Roussel Fwamba Doudou azana maîtrise ya makomi ozana carte ya document oyo yemoko asalaki ouvrage wana yaza a maîtriser yango pe azali ko pesa le meilleur de lui-même azo ko expliquer yango tout le monde sale nyo soto bazaki emi donc na ebisi yo niveau ya mitu ekeseni yango le Facha tali où sortir modèle
compétence mutu oyo ezaki kana limité wana dibotela ngai kuna bo bouger batu nyonso me kuna bo bouger te ya wana ndeko la biso excellence Doudou Fwamba wana vraiment nayebi ke ozali kolo mingi par rapport ya excellence Doudou Fwamba ministre ya finance lelo il est devant un fait accompli pour que tu comprendre que livre oyo sur la réforme des finances publiques et de l'administration ezalaki écrit par Yemoko ba pesi sikoyo ministère angwasala avant to kota na ba détail belé to landa ba témoignage ya bato ba participa qui na baptême ya livre wana et puis to continuer pour que to yeba qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui sera fait et quelles sont nos attentes par rapport à son travail. Livre et il ne fait que signer. Je vous ai senti dire ce qui venait de vous. Vous n'avez pas fait ou présenté le mot de l'auteur. Vous avez fait le travail d'un commentaire de votre livre. Je voudrais dire que vous avez complété un peu ce que les autres auraient dû dire parce que vous nous avez donné le topo de votre livre et vous méritez pour ce faire de félicitations. Je voudrais inviter la salle à l'ovationner avant que je ne puisse bénir ce livre. Merci à tous ceux qui ont pris leur temps pour dire un mot devant ce micro, pour nous situer dans les contextes. Notre ouvrage s'intitule « La réforme des finances publiques et de l'administration, enjeux d'un État moderne et performant ». Mais il était temps qu'un fonctionnaire écrive quelque chose, que les gens se rappellent que derrière les autorités politiques, il y a des techniciens, des citoyens qui jour et nuit travaillent pour réaliser de meilleurs résultats. Je cite par là parce que c'est à lui que je vais rendre honneur. Parce que fonctionnaire de l'État, je ne pouvais pas imaginer que je puisse être élevé au rang de directeur général dans une régie financière. C'est son Excellence Monsieur le Président de la République qui a pensé qu'on pouvait prendre des fonctionnaires, des techniciens élevés pour qu'ils puissent travailler, apporter leur pierre de contribution à l'édifice. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Oui, c'était là, pardon, le ministre des Finances Doudou Fwamba qui bébé koba kanate, c'est-à-dire que le livre a été écrit par lui et nos attentes par rapport à la responsabilité commune ministre et à finance, en pratique réforme il y a finances publiques et puis administration est-ce que la population peut déjà espérer à ça? Maman, au moment Yomoko Lobie, il a déjà les livres dans sa tête. Donc, toujours c'est l'application. Peut à quoi appliquer. Parce que c'est un homme qui répond à attente aux populations, à zozo bien mokilezozela. Donc, Congo n'engezazozela oyo ndeko Doudou Fwamba lobaki na katia ya raconte wana tondisa ki ba mitu nyoso to mayele ya Congo. Yesu kwa leki liboso ba beti maboko, ce n'est pas donnant à tout le monde. Vraiment. Félicitations donc au ministre de Finances pour avoir pensé à réformer les finances publiques et l'administration en République démocratique du Congo. Et voilà, devant un fait accompli, le président de la République à Lobi, Malobo Komi, c'est vraiment bien. Tokolo Bela Sikoyo, Masolo, il y a force du progrès. Élection, il y a force du progrès, c'est pour quand? Date, tu as déjà fixé? Oui, normalement, selon calendrier au président Seni Abimisaki, je crois que déjà début de fin du mois, pardon, le 28 juin, tu as déjà na kokine na maponami, il y a force du progrès. Mais tu as qui lobby, zaki le 5 je crois, tu banda qui déjà quoi? Qu'on s'enrôler, babandi déjà ouais, identification et enrôlement na 10e riz au union surtout azali membre à force du progrès et à milenge le po a kende ko s'identifier pe à ça l'enrôlement na epona maponami ozali koya nde yango monaki ke to moni président Moselu
Donc Lazali président national, c'est lui qui a donné l'espace politique na kati force du progrès pour to kina maponami. Donc c'est à lui aussi, il y a coupé sa coup de pouce, il y a identification pour tout le monde na simanae to landa batutu ba continuer na opération. Donc ce qui ndeko biso a kozala pour au monde sa biso ba image wana ndenge président Moselou a bandaki alansaki. Voilà, il y a ba électeur nyoso o ba ko participer, il sera aussi candidat yemoko hein. Oui, aza candidat à sa propre succession, oui. OK. Guélor Mouya, on va suivre cet élément de l'opération d'enrôlement et identification. Nakati à force du progrès, participer à Maponami. Donc les gens sont invités, force du progrès, oui, tout le monde sans exception. En plus, c'est participer à Maponami. Bon, pas tout le monde, mais il y a catégorie ya bato bako s'enrôler pe bako voter. C'est pas tout site. Na loba ngwa so tolbi to sa élection bato nyonso. Il faut tout ça on a martyr. Parce que force du progrès wana il faut tout là la paix. Il a 17 à 2 jours. Vraiment, wana président Moselou ndeto mona na ba image président Moselou yemoko a lancé yo pour s'enrôler? Oui, déjà. Au moins à moi ba déclaration ya président Moselou Zaliwana ndenga azo ça la déclaration ndenga ni makambo koleka ndenga ni mututo oza sécuriser soka na 10e rue. OK, donc il n'y a pas de mal, il n'y a pas à craindre non aussi. Mutu nyonso o azana catégorisé parmi bateaux pour participer à l'élection, opération identification Ezawana, appel je pense Tolanda président Moselou à Bengi Binonyoso et puis il assure que la sécurité est alliée pour que de toutes les façons les conflits n'existent plus au sein de non conflits c'est ça au monde basage basel musala makasi il y a dès que aussi ça coup de pouce il y a président national Moselou au monde qui raconte comment cause sportive et bandio salama compte il y a force du progrès au ezaki ko salamate dans les temps donc les lots comité des sages et sangisi batu to sali tout ba tension ezala apaiser moi moko na moko ko sala fiere pas moninge ozanga te mais to sali que les leaders bakutana et à partir na bango ba base nyo sezo sana. On va suivre ce message du président Moselou ya état-major 10e rue Limité et on va continuer pour parler ndenga lobi rando ezali susute toye ba rando ezate ba komi ko sala ba rencontre amicale to kolanda pe lisusu match où il s'est déroulé qui entre comité des sages et puis base à Kingabwa et pas à président et Leva. basi toke na maponami mpona changer image ya mouvement yango nga moko nazalaki exemplaire ya koya kosanrole yango tokosenga na bandeko nyonso oyo alinga fort du progrès oyo aza kombata ya opposition ntina pouvoir oyo alingi ke 5 ans oyo eleka biso te nde 5 ans mosuku oyo eleka biso wana toke na manzila maponami ke le meilleur gagne bandeko to baza na leta baya kosanrole. Mais le lot commune a joué en haut. C'est pourquoi je demande à tous les membres de la Force du Progrès au Bali pour soutenir l'élection comme président Force du Progrès. C'est là où yango biso itake baya yambo longo yanga président nangai VP de la République toye ko s'enrôler et tout petit aval na motiné surtout aya ko s'enrôler librement ba penser au bazo penser mais ce qui c'est donc parti élection il y a force du progrès c'est pour le 28 juin d'Engolobi sauf changement à la dernière minute et puis le biran de Sila na kata force du progrès de comment masola kala d'ailleurs c'est démodé c'est vraiment archaïque na kata force du progrès au monde abat bazo wa au bazo na bazo ba bunda bazo sona te parce que comment qui peut ko mais maman fifi chaque mois chaque année muto bakisa moi âge parce que bando continuer comme makamba moko ya kala kala yango ok nango c'est que yo otikala ko changer te vraiment pour prouver que Rando Bakunda comité des sages na base ya Kingabwa ba beta qui match moko c'était le dimanche hein oui dimanche
C'était le dimanche 2 juin. On a terrain, il y a... Avec le terrain où ils ont la Kingabo, il y a Jean-Marc Atonga. Kopolaki, je pense. Le comité des sages. Bon, Kopola, c'est trop dire, mais va gagner sur des 1. On va suivre ces matchs et puis Tozonga. Mais Rand ça a été malgré. Non. En tout cas, avec toute sportivité, aussi d'ici, au Pesa Nimbote, et là on est au Kébunde là. Ok. Et là, regardez. Surtout au Bunda, to Bunda, ma élection, mais match, talakaka. Ok, merci beaucoup Gelor Mouya. Image, il y a rencontre, puis Tokuta Napon Orbet à Masolo, il y a 14e anniversaire, il y a Floribert Tchibia. Vraiment, c'était bien, rencontre entre vous. Bimo Kobozo qui babine appelle Nati, hein, c'était comme ça. Ouais, bon, tel oebi na kati ya force pour que ba technicien bazali hein. Mais ça je crois quoi ça technicien makambo. Asali moi technicité na mo ba betelo mo boye to créer ka penalty. Vraiment. Penalty par arbitre ça ni passage yo kotika passage bazonga na 0 te. Vraiment. Moi mo faut kota. Qu'est-ce qui fait que bango ba lekele bino, ils sont plus jeunes que vous bien. Bon, ce n'est pas question d'être jeune ou plus ou moins, mais il y a question bon, selon les infos, il faut tout vérifier, mais jusque-là, je n'ai pas vraiment analyse qui est mercenaire ou pas, mais sauf que il y a d'autres qui s'entraînent. Bisso peut-être dans le comité des sages. Maman, on va nous pendant 10 ans. Attends, makoloku to comme na fatigue au longwa wa tine changer. Du coup, maman beta match à terrain ba joueur la so ba beta. Présent mon cela ba misu ba ya okufa na kati ya terrain donc 90 minutes. Ya wana présent jeko. Il faut quoi ya bon le quoi beti masasi donc à créer carrément. Vraiment, toutefois, Mikolo, comprenez, encore son bongo c'est quand même le comité des sages. Il fallait son atana bimo, bazala qui peine à terrain. Enfin, Tokomina Souka, le 1er juin, et zala qui commémoration moko triste. Il y a 14e anniversaire, il y a Floribert Tchibia. Avant ça, la commentaire, Tokota dans l'image, Ndengi Bakenda qui bénir mausolée. Il y a Floribert Tchibia, il y en a fidèle Bazana Wazaki chauffeur naye. Moi si naye naba utaki Canada bayaki président PSN DH Paul Sapumukulu azalaki wana pona ko honorer mémoire ya compagnon de lutte naye a témoigner ki alobi aza mutu naye akala ya tongo babunda naye mingi na ba marambo ebele bazala ensemble donc zalaki pe bande ko na bango ya VSV sika oyo structure oyo morazaki président azalaki pe wana Floribert Tchibia na fidèle bazana chauffeur naye ba famille na bango bazala ki wana pona recueillement il y a 14e anniversaire bana baleli ba sengi kutuna réouverture il y a procès pour que ba présumé auteur il y a meurtre oyo bazala sanctionné. Est-ce que ozana likanisito pe idée moko sur activiste il y a droit de l'homme oyo Floribert Tchibia oyo 14 ans déjà depuis à Kota na Samabele. Oui, merci maman Fifi. Quand je vois de telles images, et ça n'a pas si mingi, parce que la personne de Tchibia n'a ébié personnellement. N'a ébié te que na masolo ngai moko nazalaki moko ya ba victime ba retaki ngai ba kanganga na moment ya Kabila tozaki na marche moko boye contre la vie noire. Okay. Titre ya marche wana ezaki contre la vie noire na kati ya ville ya Kinshasa na ba président Raoul mais nazaki ko filmer marche na biso bakanganga na sala 2 jours na district ya Kalam awa batu bayeba ki place na kendaki to bon kuna na bakoteka ngai moko mais mutu baye ko zo ba information na ngai
GB akita yemoko na bato ya Monisco bayaki dans l'état personnellement ayebaki nga personnellement apoya kolbimisa bayaki kobimisanga intervention ni tete l'intervention ya GB na lingaki peut-être na ba complication. Donc tout d'abord pour tozwa raison ya ke babimisanga bango la police babi ke nga za filmer ba policier mais loko nga na combattant na koyo ko sopabulte à partir de téléphone bazong senga téléphone na ngai dans le temps nazaki na Alcatel les ai téléphone moi muke directement na koluka kofina koluka là où na filmaki na effacer et tika lika ya marche normalement oyo ba combattant bazalaki ba monique oui image ya policiers zaki tende ba bimisanga libanda. Donc nazalaka na souvenir moko ya malamu na ndenge Floribert ayaka ko bimisanga mais oyo eza passe ezali ko kufa ya modèle wana biso lelo titoza boeza grâce to bundi pe mingi to yokani pe mingi mais soki nzamba permettre te donc eza grâce mais eza liwa moko yo tika biso tout na pas style nde tozo senga na part na ngai moko personnellement pe il faut bazongisa justice wana procès pardon bazongisa yango po il faut toyeba vérité ba auteur wana bazali ezaka te oyo bakangaki wana ba auteur penza ba commanditaire ya makambo wana bazali. Donc procès wana il faut ba réouvertir ngo ba réouvrir plutôt que totikala na suspense bongo makambo nyoso to ekoma na suka te justice ezala longo kaka esuka kaka ke de poisson. Non, il faut to sukisa makambo tina suka ba condamnation ekendaka pe tina suka wana nde ba ko respecter mboka la biso pe ba ko respecter mibeko mboka la biso. Donc vraiment c'est triste. 14 ans après bana baleli ba famille baleli c'était ça to komina suka ya émission na biso ya lelo. Un dernier mot, on nous a aussi parlé il y a insécurité moko n'a pas beaucoup plus de détails mais sinon insécurité et outaki ko régner dans quelques minutes avant de l'émission oyo na 7e rue Limité oyo la police na ba jeunes gens ya quartier bandongwana qui ba répétition wana ya ba manifestation ba jeunes oyo to benga to bomba te kuluna ezo silate insécurité zo ya kaka. Comment faire pour mettre effectivement un point final na phénomène oyo? Oui maman Fifi ndenge olobi ke ezali insécurité moko avato bandemiso effectivement ngai pe nazaki informé ba benga ngai tala makambo za ba pesinga na ba image il y a des ordres zo sala na 7e rue car wana ya la police yaki ezaloko a conteneur wana ba ujana ba yaki na ba jeune mususu baza juste kaka na gilet ba koma la police ko panza biloko ko botola biloko na 7e rue nde population ba yoki yango mabe ba sali attaque wana contre la police na moment otozali boeza moment ya ko déranger ka population te na ndenge moko ya turbulence ko attaquer bango on a parade pe ya lobby général à lobby ba police ba na musala te batambola rapete voilà mais lelo bazo continuer ko tambola action ya boeza ko contredire maloba ya mokonzi abimisa effectivement lui-même le général il faut à la paix est homme de rigueur parler c'est bien mais quelle est la suite? Problème ezali suivi ya makambo yo lobaki faut ça la maka ko kanga ba policiers nyo soto bazo tambola inutilement. En plus recrutement autozo mona ezo sala na stade divin mais nani akoyi ko za la policier ou bien ezate parce que on a besoin ka ya batu pour ramasser tout le monde. Il y a des voleurs de kuluna ba ko officialiser kuluna na ki moyibi na bango na kati la police. Ozo comprendre donc babilo ko les zo déranger biso yango mona insécurité zo kota batu basali basali ba coup d'état na bango manqué awa likola ba aventure ya kozanga ko sécuriser mboka yango tozo pesa chance na ministre intérieur oyo Jacques Mer oyo azali combattant ya solo ya ba jeudi saint ça c'est notre ministre jeudi saint aye po tomeka kotala makamba kuluna oyo eza ko salir même pouvoir na biso. Donc nous on ne peut pas accepter de continuer dans le désordre dans la ville aussi longtemps la population faut à la l'aise. Vraiment, dans le recrutement, il faut vraiment que tout c'est une pandémie, ça j'alobi qu'on soit parce qu'il faut remplir l'effectif, mais il faut aussi regarder qui est qui, rendre les autres à la règlement des comptes, sous ces autres là par rapport à bateau yo, baza formé pour que baza la sécurité à population n'a pas bien on la sécuriser, y a tout le monde sous bien. Donc comme il a souka un dernier mot par rapport à nyonso to débattre nango par rapport à lelo. Oui, malobalanga ya souka na journal lelo, ezate souka ba émission pour souka lelo. Voilà.
Na pesi merci na Fondation Maloua na bonté na ye na la main compatissante na ye ya que couper ça la force du progrès espace bas s'exprimer comme Yemoka lobi les peuples s'expriment. Maître Maloua lobi que oyo nano a participé na émission bien la chaîne Oyo FM TV donc azate pe azana okinoate ou bien azana congolais to bien ba bien nanu te donc il faut commencer par ici après OK ba chaîne me sous à part RTNC donc na sengi merci na Kenya bino na koyamba na bino na zo senga ba combattant tout ba force progrès tout enrôlement zalibo kende ko s'enrôler il y a pas moment où to kopesa ya muke pona ba bavir ya ba kambo zangatina coup d'état nyon surtout nenge to boy ya malanga ne to boy coup d'état nyon surtout ya kata force progrès to signer ki charte na biso na bino to luka moyen to respecter charte wana biso basage to ko souiller charte to signer ça ki batu te to okena ngoti na suka oyo akokende en dehors ya makomi o ezala kata charte justice c'est ko s'apprendre na donc to sengi batu nyoso ba s'enrôler ba kende vote mais boye ba pena mutu ke vote ezaka obligé te za fimbuté mais za devoir o amoni ke za devoir na ya ko voter aye ko participer na ba élection o amoni eza non à se soumettre na bao ba ko bimisa mutu oyo ba ko voter voilà OK merci beaucoup merci au sage Nagui Tumba et à comité des sages et à force du progrès avec lui Tobeti Masolo à actualité na mboka na biso notamment nomination et à gouvernement moi je pense que topé sa chance na batu oyo baza nommé et pas ya première ministre Judith Tuluka le travail de la femme ne peut pas être bafoué parce que yo c'est pélité parce que yo ozasoki ndengenité je ne pense pas qu'elle est incompétente parce que ce n'est pas quelqu'un d'aujourd'hui azamuto bao bayebi nde bakinwa balobaka elle n'est pas aussi facile to respecter quand même musala pe ya muninga ça sera bien ce n'est pas aussi facile ya ko sala gouvernement na mboka lokola Congo mais elle a quand même réussi de mettre ce gouvernement en place congolais si nous aimons notre pays nous aimons la République démocratique du Congo comme notre cher et beau pays si nous aimons le président de la République, respectons quand même ces gouvernements pour que le pays puisse décoller. Tout a trop stationné, rien n'avance. On attendait le gouvernement est là. Donc, on doit créer sous ma raison. Je pense que ce n'est pas le moment. Et puis, le jugement là, on va voir ça après. On ne juge pas avant que match banda yomba moko joueur obeta bienté. Parce que s'entraîna qui a ébié moko que na match wana erreur ezalaki oyo na ye pona ko corriger ba e bango pe baza na cadre car toujours ya ko consolider les acquis non yo kansi bango nde baza ki diba c'est vraiment bien de donner la chance pour que notre pays puisse aller de l'avant. C'était avec plaisir de Nazareth qui liboso na bino poto beta masolo ya mboka dans l'émission le peuple s'exprime. Merci Narabi Fouka, merci Natore Satibou Gelor Mouya, donc Benjamin Makola, merci Penabino Nyoso Bolandi Bisso, sans oublier Maître Malou Abili Cléophas, le Mukolo Masolo, il y a Femme Télévision, Tukutani Mikolo Mikoya. Linga kiyo mingi Janina Janina